Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo tobengaka bino émission oyo édifiant. Mbote de partout oyo bozali ezali ya bino munganga spirituel de kotolo na bango na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango. Quand je dis tosolola yango ezalaka ke tosolola ba réalité ya vie ezalaka po tosolola epai wapi bato baye kotambola na ba erreur epai wapi bato baye comprendre le sens en vie te. Bandeko ça fait mal. Tozwi te histoire moko tosangisi on a kati ya chaîne oyo ya liboso tobeti bana oyo bakufaki le 21 eyebani monde mobimba ngai mpe aitaki analyste munganga spirituel naye kotalisa ba oyo balandaka chaîne oyo mingi oyo tobengi Ediba TV mwana Congo na kati ya émission tobengi tosolola yango. Quand je nalobaka ke nabengi émission tosolola yango ezalaka mpona kolakisa peuple congolais lolenge nini tokoki kosolola makambo oyo eza koderange yo na ngai na kati ya chaîne oyo yango nabetaka mbela mingi bokomantaka boemaka bolobaka mingi ya solo ya masolo makambo oyo ezali koleka na mokili ya tata nzambe. Pe deuxième émission histoire oyo esali biso pasi mpe kolela komona ndeko mobali abala mwasi na ye ayonora mwasi na ye mwasi abokola baleki na ye baparent bakufa azwi baleki na basi mibale amemi putu bazalaki misato moko akikufa na libala amemi bango na libala na ye mais mobali bafandi na mwasi soki 6 ans aye kopesa mwasi mokumba nde toloba mwasi aza na mokumba ya 4 mois baleki ya basi oyo alandi kulutu ye aza na mokumba ya 3 mois mwana nsuka na bango ana mokumba ya 2 mois. Bandeko, allez quand même faire cette analyse. Pourquoi cet homme a fait ça? Akanisi nini? Azuki kosakana na bana batu kaka boye. Bandeko yango na yeli bino tokabula yango na kati ya émission na bino kitoko tobengi tosolola yango tosolola likambo oyo ya ndeko mobali oyo eske mwasi afalimbisa ye to bandeko ya basi balimbisa ye. Alors ezali na moko na bango nde abengaki spiritualité ya monganga spirituel papa Edidiba dokotolo na bango na kati ya bwanya po amanyola lisolo oyo ngai na yo oyo tokolandaka yango na télévision
pour epesa biso mateya yango na lobaka bobenga. N'hésitez pas, faut toujours appeler. Net émission de Robert Bano Bakufaki 8, c'est moi qui ai appelé. Famille wana pour la zone qui va contact à Batou pour la yeba. Beaucoup moins on a ma vidéo et ça n'est pas si paiement. Bandeko, tout va encore. Bandeko balandi biso na bonya pe na bokebi tokoti na kati ya mozindo ya masolo na biso toyebi bino na mokolo lelo oyo nayebisaka bino ke na kotikala kolemba bino te naza na bino ntina ti nabengaki famille oyo tozwi bamessage de gauche à droite surtout biso bachroniqueur il agite des gens qui nous appellent pour nous informer tala kaya boye ndeko force kalamba nzambe lolo asa amona yo na mosala kitoko osali ya kobenga monganga spirituel kolendisa ngai kolakisa ngai kende nango boye ozonga nango boye mpe ozoli biso baverité mingi na source na baaudio wana tokotya yango toyokisa peuple congolais oyo alandaka chaîne oyo Ediba TV mwana Congo parce que baversion ebimi mingi tokoki kolokalize te wapi version mais na bwanya toyei kocomprendre ke ndeko kalamba yazoki ma vraie source d'information atindelaki biso eza na famille moko evivaka na Kinshasa précisement bayebi tokotanga quartier te tokotanga mpe commune te bauti koperde bato baza bakufi plus de 8 personnes. Donc quand je vous dis plus de 8, tozwaki mpe message na mama leki oyo abokolaki oyo apesaki bana na biloko kolia ye mpe asili kotika biso na mokolo ya lelo bandeko likambo yango eleki esali mpasi mpe mawa de famille wana bavandaka na lopango wana bazali famille. Ce n'est pas dit que bavandaka na balocataire bazovanda na bacamarade, non, ezali famille. Eza lokola famille na biso tobotama 6. Donc nga na bandeko na nga 6 tovandaka wana. Donc toboti bana na biso wana bano bakendaki kelasi bazalaki bao bazalaki na ndako bazalaki parce que ezalaki vendredi. Les parents sont partis aussi au boulot, se débrouiller bao pe bazalaka te bazalaki wana. Mama wana place balambeli bana loso. Ye chaque fois abimaka na tongo apesaka mbongo pa petite sœur na ye lamba eloko kolia loso sala bulai mpona bana wana. Alors baza mpe na mwana ya ndeko na bango bana mibale ya ndeko na bango bango bavandaka epai mosusu me bayaki lokola neti ndenge ezalaka ke mama azalaki na mwa déplacement bana bayepa ndeko na bango place balambaki loso mibale bayokutana mpe na likambo ya accident ya liwa mais ye aza mpe ndeko na bango mais il n'habite pas là-bas avandaka na ye mpe epai mosusu. Donc déjà journée à lobby tozalaki na cas ya 5 morts lelo bango bazalaki na convalescence na hôpital batiki biso misato susu lelo bandeko ça fait mal yango moninga monganga spirituel naboyaki koloba nano natala effective ndenge babetela yanga lisolo na landeli naye kojuge ke ezalaki acide donc mungwa wana parce que acide echangeaka couleur ya biloko etant que analyste nasali baanalyse nasolo bandeko mosusu acide soki eloko ezalaki pembe okomisango mwitu ekoma loso wana batiaki kaka mafuta mais échange yango ekomisango couleur oyo bokomona bino moko na bavideo wana chocolat jaune marron donc epesi bacouleur wana
Maman a tiré mbongo pande kuna mwasi. Mbongo pati que j'ai incomplet. Moko na bango na kata le pont abaki ki mbongo. Bake kosomba loso pour balamba bana balia. Mais elle a zo kolamba loso ako rendre compte que azana mungu ati. Aki na porte mususu il pas perdre mwana na moko. Ndasiki. Azu mungu apesi. Maman babi apesi ki mungu po bomba bana oyo mususu. Tokoki kokondane na lombango te parce que dans leki na jugement te jusqu'à la bande bakangaki ye tokozala basambisa ye ebongo toyeba ye na kozwa torture eske asalaki yango siyama ezalaki mission na ye to toza mpe na basource mosusu tolandi na mwa se bazalaki na makanisi bateka lopango peut-être asali yango mpo lopango etekama te ou bien lopango etekama ye azali parmi groupe ya bato oyo bandimi lopango etekama to te. Bandeko munga spirituel papa il ba na pousse ni mo musika na ba source nde la zo komandela lisolo oyo lisolo sali biso pasi ko perdre bana ya kitoko ba elenge ya jeune fille ya ba garçon na moko ya 2 ans et sali biso pasi na mama leki na bango alambela ka bango parce que bato musu ba condamner ki me mutu alamba ki oui il est pas mekaki yango mais alobaki na monoko na ye avant même ko hôpital alobi ke na yoka ki lo so ala guti. Donc, acide, pour moi, étant qu'analyste, mon gars spirituel, acide et aux anagouti. Donc, le bébé, c'est que goût y a binoko. Donc, bana wana bakoufi 6 places. Donc, misatu, pe moko eko bakisama, bakoufa ki mine na ndako. Moko, akele bakoufa à l'hôpital le même jour. De misatu, ba eko kwe ya sou mayanga, ba eko kwe ya sou cas grave, après, na pourquoi de ba interpeller ki bango bakena bango na mama yemo pour bango kopesa bango soin mais hélas batiki biso donc famille ne perdre oui bibembi on a kopesa bino les informations juste pe vrai bano ka sali biso passe pe mawa komona bakaya boye et kokoma na ba famille oyo pe baza pe na bosuité pourquoi la sorcellerie. Et ce que ça a été, c'est que ça a kindoki. Kindoki yango pourquoi? Yango to bela kambela sambela. Sambela na bosolo. Diable azali de Robert. Diable azali toujours ni bosolo yo. Yonde fo bunde tumba. Yako kimisa munguna. Yako kimisa diabolo. Yako kimisa diabolos. Kochaye musika na yo. Na baka ebele. Et to bimaka na tongo to tika kanyoso na bongo nzambe ozala na ba attitude wana ozala toujours na ba force wana est-ce que osala kayango tu fais ça chez toi tout est Seigneur. Dans le Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation, na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7 asinga ngote on dirait $7 na ça la paramo ko transfert na compte na yo bien aimé bola mo futa
kosalisa efutanga lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te mais nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alibeti me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kokomba motuka na kokotambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki osalaka yango to te toboyi te liwa eza mpona moto nyonso. Chacun a son temps, chacun a son moment. Ntango nyonso oyo tolalaka butu moi toyebi ke tozali courir avec diable azali toujours kolanda biso nsima yango tolobaka ke fo tosambela to reconnaître nzambe lokola awa na kati ya Afrique du Sud tokoyamba prophète de la nation oyo azali koya yaka akoya le 24 dans le 20 mai le 24 mai tozali na conférence convention monene oyo akosala akoteya peuple de Dieu tolobi te kolongo na église no yaka mema mikumba na oyo epai ya nkolo okomona lobiko et puis le 25 tozali na délivrance ya one si one bato mosusu bayokaka soni basalanga délivrance na biso bato te ezali ya kobombama yaka nango okozwa lobiko okozwa lobiko okomona elongi ya nkolo mpe kofungola makambo na yo nyonso. Moi je vous dis la vérité surtout baoyo baza na kati ya groupe oyo basi bakoti déjà gloire à Dieu tosokomi na 42 personnes na ndenge tokobakisa bato on a besoin de plus de 150 personnes ou bien 153 bokota bobenga nimero nanga bokozala édifié na niveau moko nzambe alola kopambola yango mpe na nsima partage chaîne oyo na moninga na yo moko nzambe alola kopambola bandeko balandi biso na bokebi oyo balandaka chaîne oyo na mwanya mpe na mayele nyonso botala likambo ekomeli famille oyo soki ekomelaki yo ou bien ozalaka na intention otya bato poison mpo yo bapesa yo motema mabe bapesa yo motema likundu eloko nini tokoki koteya na famille wana kota eme mpe loba bandeko botala biso ka oyo nakolakisa bino bavideo nakolakisa bino meme comment dirais-je bainterview ya ndeko na biso mo mpe chroniqueur azalaki sur place wana tokolakisa bino yango non na pas de problème non ezali masolo ezali réel il faut topanza yango mokili mobimba parce que eza na bato mosusu bakotaka bachaine mosusu bato mosusu te me na kati ya Diba TV akotaka mpo ayebi ke monganga spirituel alobaka na ye solo mpe akosaka te mpe bokomona papa moko azali kolela wana alobi ye mpe bana mibale bakufi yango abi ke likambo yango ezali likambo ya famille tokoyeba mosusu na balikolo ezali koya sans plus tarder toleki mbala moko na émission oyo tolobi na bino ke mobali aboti na apesi mwasi na ye mokumba awa ezalaka chaîne oyo tolobaka rien que la vérité sur la vérité tobombaka te totalaka nyama na nyama na kombo na ye apesi mwasi na ye mokumba na kati ya ndako na ye parce que sa femme c'est sa femme mais porte moko tozo raisonner etant que banaliste mwasi wana akomaki kovoyage akendaka balufu babakongo bakisantu bakimpese bawapi na bawapi atikaka mobali na ye na baleki na ye na ndako yango nde traîne makambo oyo nyonso te toyebi te tokodécouvrir yango ngai na bino na kati ya lisolo ndenge babengi nga na ndeko mwasi oyo azali na zemi ya 3 mois botala ndenge asali bango yaya na bango zemi ya 4 mois oyo mosusu mokolo 3 mois oyo asuka 2 mois yaya ya mwasi abendaka baleki na ye mpe abokolaka bango bapara bakufaka akenda na bango na libala alali 6 ans na libala na ye na bandeko na ye me lelo oyo nsima ya nsima lobi tala baka ya makambo ekweli bandeko yango tokimi na mbangu na kati ya chaîne na bino mpo tokoka kolobela yango tokoka kokambula biso na bino na bacommentaire comme tobengaka émission solola yango tosolola yango mpo tokabula toédifie peuple de Dieu
to édifie mutu oyo abangaka kotambola na mabe. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo bakota la biso, botika biso te, bobakisa biso te, Nzamba béni obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. balandi biso na bokebi na kati Diba TV chaîne oyo elaka bino masolo kitoko. Panza chaîne oyo yo moto osaka deja abonné. Tozali komata ngai nayokaka soki monta na ngai te. Po ezali na nzambe na ngai apesi ngai. Tozali déjà 349 abonnés. To continue kopusa yango, to continue komatisa yango po lobi nzambe akopambola yo. Munganga spirituel pa kolemba te, koyela bino masolo, koyela bino masese. Po elendisa yo, efungola yo matoi, efungola yo mutu, okoma na bwanya koleka na mokili ya tata nzambe. Bandeko, je vous dis, ça fait très mal. Ndeko mwasi abengi biso akolela lobi abimana ndeko na mobali ya grande sœur na ye abanda ye bavance ataka ye na ndenge moke te mpe azalaki mwasi moko vierge amitikaki amikoyisimi mpe abandi kobima na ye aye koremarke première sortie na bango nde place ya kumi zemembala moko wana oyo alandi yaya mais leki bazalaki na union makambo ekomi kopela moto na ndako po mwasi na mokumba soki ya liboso akokoma na bolembu banini kulutu mwasi akangi leki na ye mbangu wapi hôpital bakele kosala examen bo balemarke aye na mokumba alie vrai kumba loba ze mozwi wapi akoki kotanga te ndakini mbangu ne Diba TV aya kopesa plainte na ye nde mokolo akopesa plainte ye na ye akangi ye po ezali lisolo oyo nazwi yango mercredi akuti ye akoswa na telefone na monganga spirituel nayebisaka bino ke bobanga eloko moko te boyaka na masolo na bino na kati ya Diba TV mwana Congo soki ebetami awa ezali lokola motu osali confession na ye ezali lokola motu atubeli nde mokolo alie nkuba wana nde mokolo grande sœur mpe susu abandi komona oyo leki na ye suka ye moko na suka ye na somo ya nkuba wana aye kobimisa ye moko verité leki babeteke te yaya nga mpe naza na zebi ya nani ye kuta esitaka tataki koma mobali grande sœur perdi ezalaki somo opesi mbwambwa boyi amemi mobali ndela na polise atie mwana ntuka na biso se bayebi teke oyo leki naza nango ntina miniti aza kozela nano ayeba nani apesi ye zebi zoka nde kaka de même famille criminelle ya mobali leta mpe motivi na biso mboka na biso ezaka na barealité koma nango basambisi bango bazongi ndako kuna ye bazongi ndako lobi nde eyindi nazwi lisolo yango nyonso nasangisi yango na lobi nde toza kozala suite nde naye kobetela bino na mokola lelo le 22 botala niveau yo ndeko mobali obali kuluto mwasi me ozwi bamaki na ye nyonso opesi bango mpe mikumba yango mpe eza ndenge nini donc ya mwasi na yo na ndako eza ya 4 mois ezokokokisa de 4 mois ya leki oyo alandi mwasi na yo 3 mois oyo ya mwana ntuka 2 mois alors moto abimisi makambo parce que ye ya mwasi petite sœur oyo ya mibale ye akendaki nango na l'hôpital
Elle a expliqué à tout le monde. On a dit ça l'avortement. Il disait ça avec des contre-cœurs. Bon, c'était sur ça l'avortement. Azongi, yemo kwa somi bakisi. Oyo bandinga babela solo ezaki bo. Elle a meli à mon ezolongwate. Nda azongi na hôpital parce que akomi ko saigner. De hôpital c'était omeli zemi, mais ozala zemi. Mais la minute soit tout ça la critage ou soit au tikali bongo me yebaka okokufa. Pour aza ko saigner ebele ya ebele. Donc il faut qu'on colle mais zemi bibite. Ba yebisi zemi za. So yemo ko yeko benga munga na spirituel bi aza ko raisonner que alongola zemi yango te boloka niveau. Nde tozo mituna na biso na bino na kati ya chaîne awa tolobaka bien ke awa ezali epai oyo ekotobela. Eske ezali malamu abomba mokumba ya kulutu emobali ya grande sœur na ye to il faut alongola yango soki alongoli ezali lisu aloba na vi na ye ke soki azwi zemi akolongolaka te parce que babotaka bango 4 moko akendaka batikala 3 mpe oyo akufaka azali mobali. Alors na minute oyo bazali basi soki alongoli yango akufi akozwa nini? Allô? Allô, ma fille? Ya ma fille? Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kotani maman. Oh maman zongo lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi chéni. Maman Zolia 3 fois tongo midi popo ndeko nanga elo musu sepeli singai misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant so kata soki esalika manœuvre pano ya lita bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango ataka kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc, si on on a regretté. Ah, vous avez bien entendu? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et comment ni na misute? Et monani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusuté. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li batimi songa. Babe. De retour na chaîne na bino bandeko balandi biso na bokebi. Naye koyebisa bino sikoyo. Bino bato bolali boyoki lisolo oyo. Asente yaya apesi mwasi na ndako zemi. Apesi leki alanda ya na ezemi apesi mona nsuka zemi d'après bino banaliste nana besoin ba réponse na bino na ba commentaire nana besoin ba réponse na bino na koyeme lak topesa bandeko oyo conseil yo moto likambo bozo ekomela yo kohésite te benga monganga spirituel tokopesa yo ba conseil pe tokolendisa yo koyeba ndenge nini okoki kotambola. Bandeko napesi bato nyonso oyo bazali kolanda chaîne oyo na bokebi oyo bazali kokumisa chaîne oyo bazali kosala ke chaîne oyo ekoma boye bino nyonso epai bozali napesi bino bambote ebele lola efungama mpona bino ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya Ediba TV mwana Congo pe touti kolobela makambo ya mboka na Ediba TV mwana mboka. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo kozanga te kobenga numéro moni ezali affiché wana Nzambe akopambola yo. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya lisolo oyo mobali ya yaya atie bango nyonso ndako momiba bazemi ya leke yebani nde na beteli lisolo somo oyo baobeta ya na ye ye moko adefoile
mais mutu oyo azoki sembi aye kodevoile yango lobi nde akimi aye mbangu awa mobali mpe porte disparu basi oyo bamesana kosala bavoyage keba oyo bazaka na bana basi baboti libanda ya basi mimi na libala salani attention ezalaki ya bino munganga spirituel na conseil malamu nzambe alola atala bino mpe abatela bino na kikoko na bokasi nyonso emonani lobi soki yesu masiya azongi te. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe fungwa. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto